surmonter les cambos pour les cambos tam sunde to le bakaza so kanisi ke dadi akufi directement motema no baby neko ipsa pa ya na salon na yo lande na bipa yo ka dadi akufi et selinga mbala mo crampe et kanga mamo crampe liboso na si biso ne to aboto ebate ke dadi mukomo akufa na estomac parce que to bano mona pona dadi ne tsa muta ko kanisa te pour mutu moko pona ekaka bisengo kaka do dadi akoza ina $20 pona ekoki nango akosala na ye azana ina sengo na ye donc ndenge bibe ba contact toi de seketia do o ya zana ngo yango nde sengo na ye mais ko ka dadi akufi donc bamona ndo sa prière ndo senga ma nzambe abela makila na Yesu ibandolongo leloko on a vu parce que choc kona katikata butu lisusu eko salanga mabe en tout cas ngazwa ngana butu ilali senga te banda na zwa ngana lala ete mais papa c'est ngo koma mwa mingi rabi koma mwa mingi toza ba problème toza nango tukumo zo souci ba deuxième famille na biso et kuma ka pembeni na biso boye kala to bano mona mama moka musika mesiko utani pela na biso et comme pembeni na biso donc dinanzimite mutamesana na sangwaliwa et ça va passer koinda botuninga te bana poto site sikeye Kilongo TV bon s'abonner ebele kichaka leri nyoso kichaka ti mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV po Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyoso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba viko le kabatinyoso Kilongo TV bisous bye. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bana poto, bana partout, bande o balandi émission na biso mbote sika bozali ya solo to ana mawa to kolela Dadi Dikambala Tchusuki Tomina Monsieur Bio nouveau né mwana maternel yango nene semnongo ba témoignage d'artiste to kozwa et je sais moi bien to kanisa yende ko azai malamu na bato nyonso artiste comédien to yoka ina likambo tembo amutu mais azema na problème na mutu te lelo toza awa na mama Kalunga azam pandi na ngai mama Kalunga bonjour mes condoléances. Bonjour merci. Mama Kalunga sangwaliwe Dadi Dikambala ozwaki onde abebi nandoki ma caméra na modèle moko mais tala place okangeli nga dans choc tezate nga nazaki déjà ya kolala na moni trésor abenga trésor kapang biso général place ça na saluer yo na équipe mbaka ande botambolaka na pesibine bambote trésor abenga binanga toujours kasango Dadi akufi nabi te matala ku numéro tina mbeka maman nabi na au trésor général ngabi général zela na yo ki onte ni Dadi oh bonga kufa ndeni oh te mazaki na punga bina mère lala nao mais na ola sundeni daba pesinga information mo eza qu'il faut na vérifier ndena la muki na zui téléphone
to koma pe déjà minuit passé hein. Nazwi na koti maman internet na tali bonamoni na association des femmes na bitena kota na kuna information ko leka parce que bato musu bazana bo balalité ba kana kati ya réseaux sociaux na mo directement na tali ka message mo batima ya misu na moni disiza vraiment moi na boya ngo ezate mais na kotika quand même na moni na yoki message wala ngape mamo na bimi na ko epsa pa ya na salon na yo lande na bi pa yoka dadi akufi eselinga mbala mo crampe ekanga mamo crampe liboso na nsima bamona ndo sa prière na ndo senga ma nzambe obela makila na Yesu ibando longolo loko on a vu parce que choc kona katikata butu lisusu eko salanga mabe en tout cas ngazo nga na butu ilali senga te banda na zo nga na lala ete pour passion na yoki mais ba passion ngo koma mwa mingi rabi koma mwa mingi toza ba problème toza nango tukumo zo sushi ba deuxième famille na biso et kuma ka pembeni na biso boye kala to bano mona mama moka musika mesiko utani pena na biso ekumu pembeni na biso donc dinanzimite mutamesana na sangwaliwa et ça va passer. Ça fait très mal, les autres ça va passer. Je suis tombé dans monsieur bio Daidi Kambala kufi dadi alingaki batubaza na estingo batubaza kaka batubaza la bien ya lingaki nende mwana dadi apesi biso mawa dadi akei ça ma vie. Moi témoignage vous avez na dadi ndenge nini ce témoignage moto souvenir moko ezali o kanza dadi na mbango histoire mama. C'est un collègue. Dadi aza collègue na ngai. No ngala loba na eko kuta bango déjà na kati ya nzonzinge. Nga sina bandaki na nga théâtre mais kukuta na nzonzinge na kuta bango basi babanda. Toya ko sangana na banzonzinge mo etutsansenga na dadi mbala liboso. Ezaki elenge supu ya lolo. Ya lolo. Dadi ya utipoto ayo kufela elenge supu na Kishasa. Nga nazaki mwa musala na osala epa baboti na yo zaki Zidane na Tito. Les qui n'est qui 2 minutes, Igor, Bambote na bino sur place boza. To banda ki wana. Est-ce que ngana l'accès de quoi je suis capable, batala na ngape bimaki na mona epe non. Dadi azapenza muto azana talape a muto asepesa bato azungisa ata mutu mo biso ne to aboto ebate ke dadi mukomo akokufa na estomac. Parce que to bano mona pona dadi ne tsaza muto kokanisa te. Pour mutu moko pona ekaka bisengo kaka ebilenge on boit jusqu'à l'obidi ozala na mbongo ozanga mbongo lobi ekwela okoyeba te do dadi akozala na $20 pona ekoki nango akosala na ye aza na ye na esengo na ye donc ndenge bibe ba contact toi de ce que tu as donc oh ya zana ngo yango ndese ngona e mais ko kadadi akufi donc liwa peza likamanzambi ali kama mtu te nzambe ndi apesaka imtapia biso dadi epe azwi ndeko moko alobaka liwa eza nzelo ya biso nyonso eza loka bwana na train oyo akomi na arrêt akiti na arrêt na ye nzambe azwa lokumu mpona dadi Kambala auti otika biso abelaki estomac etomisaki ye ipare ki esalaki mwa pota mwa moke ne ye moko azali koloba pota mwa moke kaka bazoba baopere zoke provoke deya mwa cancer opération ya cancer eza pasi oyebi cancer wana biso tondo oyo kala boyo konka cancer toyebi pete bon cancer biso tobanda oyeba cancer oyo ebetaka bato boye cancer de peau mais ce qui comité cancer komati na kati donc on a koka non yeba tene nini ya ko surmonter likambo pour ya likambo tom sunde to lo bakaizaka so kanisi ke dadi akufi directement motema no ebebi vraiment c'est difficile.
C'est très difficile, comprenez, Maman Kalunga n'arrive pas à parler et on a tous les images de Dadi Dikambala, mais c'est bio. Et moi j'essaie de citer tous ces noms, donc mais c'est bio, Tsukitomina, Tapis Rouge, Moubala Serrier, Ligue des Champions, Business Ambongo, Likambo na Motote, Keba na couleur. Donc bakombo tellement belé donc moi maternelle awa nouveau né bio moi maternelle moi maternelle échouara il y a comme moi maternelle ah c'est bien Rabi les qui Rabi aussi moi maternelle échoué on habite TV moi maternelle échouara té Dadi Kambala moi maternelle oui Maman Kalunga mais pour na ba programme ya ba obsèque ya Dadi au sein de lobby vous êtes en réunion lobby to avec na réunion butu réunion ba association zai ka likambo ka ya ba incompréhension kaka ba association bazaki na besoin ya ko solana NTPC oza mama ya ba association nde tozalaki wana ba question pe tunamaki mutu question na yazwa ki réponse sauf que moni ba réponse monsieur ko pesa mabatu musu ba sepel na réponse sangote à ko réagir selon réponse oya bande kozela moni parce que babi ma vendredi kuna ma samedi na imka sko en fait bakolela na imka ekolela na imka to kuna na nécropole donc pour le moment oyo eko changer peut-être nécropole et ça déjà maintenu. Mais si ko imka nde ezobenda problème pour imka babi ça les amuki tolobi ça les amuki mais kotala ata sala ngoso les amuki place ni to chai na triomphal wana miibi miibi te insécurité na ngambu kuna banda événement o asuke salami balobi cette fois-ci bazo bongisa ngona moi ba événement nyetso ba matanga ba nyeza kuneza te. Bon, yango siko ezaki compréhension muninga comprendre que Dadi bakolele na imkate bon jusque là peut tozuni en place te omoni lobby mardi nde toyeba ceux qui bako changer to ezalaka na imka ni bo proposer ki idée fikine te pour fikine espace non fikine basi ba boya fikine basi ba boya banda ezaki makama mindondo à part donc mutasuka le lama na fikini zaki mundu yele mindondo tungali pe ka tozonga na fikini mesimba ete mais ce que comme la difficulté on dirait place si difficulté za moi makasi par rapport à place qui atteint installé au miséricorde ezape mukie miséricorde eza mukie sali ya o eza bakota bani kofi ezape mukie ezape mukie siko nde to bando proposer ce qui 20 mais est-ce que balinga batu musu ba kanga batu musu ba lobi donc le long de batu nyoso bazotambo batu bazana kati ya organisation bazotambo to ye ba soki kozala wapi soki imka kaka nde yango kozala tozana imka soki pe kozala ko changer to kende ka place ba ko changer mais imka eza mukie madame kutu ba miséricorde bien que eza mukie mais quand même eza quand même sécurité vous la soyez beti batu ba no kate c'est ça le problème c'est ça. De toutes les façons, il faut que ce soit compromis. Mais est-ce que l'artiste et comédien, le campé a rebondé là? On est comme il y a besoin de non, ils ont encore les compréhension. Nous n'avons pas de comprendre papa. Parce que nous on a appris que la première dame avait remis, avait ça une enveloppe, moi on a pour un obsèque à Dadi. Kasalobi, ils ont pour un obsèque. Mbutu des enveloppes. Mbutu aux enveloppes, des nions ils ont obsèque. Les autres bimasco n'est place si vous aimez maquiller les plus des années en enveloppe. Ah bon on va passer à matanga bat ba kabolango. So le ya matanga ya mutu yo pe to lia ya yo. Bat ba ozala pe ba lia ya yo. Eza problème te. Nde to aboye banzeta zambe ko ya mpanzi moko te. Lelo Dadi akufi le mutu msu pa okufa. To souhaitera liwa te. Mais liwa eza likambo mutu nyonso. To sepelaka te bat ba kufara po ba mbongo ebima bat ba lia. Bon, ils ont malamu tenga et ça a souci et ça a soni pour même pas 2 mois. Maman mutum so akufi et puis mutongo akufi aza munene ale bandi susu bo anda ba discussion mo tous ana kimia biso na minute photo za mutu na c'est to kufeli to abato esengote na minute ile koma nani kutalobi yango na lobi moninga nazo kima na ngaba ba émission oyo na okima ngopo ba question monsieur yaka yesaka etina mutaloba mais le goza kana ngo parquet te na répondre ka c'est la question de zalarati
Makalunga quand même yoza mutu oyo en fait one expérience moi tembele biki likambo boye balobaka likambo boye eza era kimia eza era koyokana dadi atiki quand même bana na zena leki na ye gos dikambala abi oyo nyonso azana ebiki azana mwana ya dadi ayenga oyo nyonso ndeni fo bino boyebaki dadi atiki bana bona bite oyo biso toyebi bazali mais ta mosusu dadi azali mpe mutu ya kisaza bisengo ndenge azali kobela ta mosusu fille moko ozala mwana toyebi te aya nte kokota mosusu atyela biso image aye moleki ne azoloba bamona esa mwa bien gos dikambala yebisa biso dadi azalaki marié dadi atiki bana boni. Ouais, dadi aza papa plusieurs enfants. Moi je suis pas là pour n'attendre ba kombo na bango pour balse belé so natangi kombo mususu te mo mususu mama na yo kanzande ti biso to lingete. Mais on a profité na interview na yo pour na lancer message OK non muto no pas moni kaza mona dadi biso to yebite biso to boye mutute test ADN ezala nango famille zali aya to solo la likambo zanga solution ezala te. Donc so moni kana mona dadi ki azana posa to donc Moutinho so azana mwana dadi partout azana monde na poto parce que dadi a ne peut voyager. Il y avait aussi des bases qui peuvent taper ba poto des pères d'autres fait bazoya. Donc amoni kana mwana dadi azana besoin tout solo là. Ba test ADN ezala il peut toujours venir. Biso to zali famille totala auto ko sala. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire azoninga kosangisa famille azoninga kochakima et obi réunion eza lobi mardi eza lobi mardi na pourquoi oui na les érudits kaka kuna eska tokutana kota bimasu ya message ebimaka pasteur la phase organiser pe prière moko babi mopange telemi pona ba artiste plus anga ba artiste comédien to bundila to sambela pona ezokinde mabe. C'est comme si le message qui bien capté, t'es pas artiste, c'est comme si Mboba yoga qui n'a pas continué na profondeur. Non, ezaka likambo ya bibebi tout ce qui est révélé condamné. Mais ça condamné kala maloba beauté ça condamné na ba prière. C'est mutu na mutu azwaka kana no conscience pe considération likambo. Soko zui considération likambo ozonge pa nzambe, oyebisa nzambe ke liwe telemi na ngamu na biso. Osungaka nga mote me kubati la corporation mobimba do so nzamba bateli te mobatela obatela na pamba onga nga batela te o mpara na yo obatela te muto obatela koleka nzamba zate to lo bateke nzamba longola liwa me to lo banzambe akomisa biso timi kolo esengeli omoni na ba ajo te yango esengeli biso to kufa ne to mona bakoko na biso po bato musu ba kufa ya kufi tata na ye koko na ye atikali eloko ni cancer estomac no yebate eti biso to sexa bato na zoka suna ba cancer estomac ne uchi wapi poso na sexa ngamo pe na seka mingi alors biso pe ka to prier kaka to ebisaka nzambe nziyondo batela biso mutu na mtazonga sustant to moni pulilo akufi to saki matanga nini après matanga ya mindondo nde to saki prière wana non après matanga mundweri ndoye zaki liboso sima mindondo to saki ni to moni pulu akufi to moni susu et puis na katikati ya pulu na dadi ba comédien pe bakufi belé maman zozo mutu moko boya ya bino kune pas de la foi na garçon moko boya celui de best donc bato bakufi mo belé poka ata mususu bango ba matina moi makasi te yango esala ke bayeba na te alors liwa ezalaka nango mais tozonga epa nzambe toloba qu'est-ce qui nous arrive po ekomaka na niveau olalika bolamu kite tozonga eso epa nzambe to prier nzambe peut-être mopanga o balobaki tokuba kutuba komotala nani ozala suivant siko so ozana kati ya distraction omona yo poke opange zuyo alors so ozolanda kotambola na sembo babiloko ba distraction ozokota note opange ezwa ote. Et là qu'est-ce qu'il faut faire? Faut prier quelqu'un a encore un sens dispersé, prier individuellement ou bien déjà mutu na mutu tango mutu apriaka surtout ye na nzambe po biso toyebolo bate nzamba loba koleka biso et puis nzamba comprendre koleka biso
nzambe biso tokoluka ta mosusu mpo bato baza wana na oprie na ndenge moko boye mais oprie ta mosusu bosangi kosala barepentance no moko ozonga na kati ya chambre nde toya toyaka na bachambre toyaka na basalon toyaka na baplace mpe bato baza te oyebi ke tokenda kolekisa batemps mingi na baplace ya badistraction ke na bandako cette fois-ci zwa 1 heure 2 heures du temps so monke na moi okokaka te na butu 3 heures 4 heures ntango makeyele esilaka wana banda kosadresse na nzambe nzambe ta likambo ekomi aza nzambe arevelaka omoni arevele yo soki malade soki kufa etelemi liboso na yo moto akoki koarrete yango eza kaka maloba na yo oyo oyebisaki nzambe nzambe mama osala nini arrete makambo elingi osalaki ebenda kufa to maladie. Merci Maman Kalunga, cité na biso na éviter ceux qui programme na mo izande nini. La petite son à côté na gonde ni Kalunga TV. Ezonga déjà bat bazo ya malembe batu tellement ba mona ke to umeli mingi déjà to cheche bagage belé to ngito banda ko chap film mbala moko makama matangi. Alors to luka pe ka to zanonge belé pour rupture ezala lisute donc vous s'abonnez massivement à www.jolikalunga TV. Il y a ma chaîne YouTube belé. Yana bango. On a yébi solo. Eh ben on a profité de présenter ma condoléances, c'est pas Major Bissadidi. Major s'il vous plaît soyo qui va message nanga obenganga pardon. Et Major Bissadidi, José de Londres, Gianni Fay Sami Mokili, Mister Siatou, bana poto nyonso on moni ba molai na moni ba duche ba 2 minutes ba meta mpinga shushu na nyota ba mameyenga asitu mama luketu yo ba nyonso basalaki na bosante batu nyonso groupe salongo kala ba mabo mengo mama bele ba lipati ba esengo ba nyonso en tout cas ba condoléances na bino les a vraiment le plus aimé quoi. Merci beaucoup. On est vraiment à la fin des www.jolikalunga TV. Bo s'abonner. Et ça Maman Kalunga ya sikate zaka obino bolingaka. Bo komaka na monde batu musuba komelanga ba message tongi to zo biloko sika en tout cas boza wana bozwa toujours na 3 yo kananga na pesa numéro na keka su na 3W 81 504 65 66 un numéro Maman Kalunga kaka ya kala. Maman Kalunga, merci beaucoup Fiston Bastende. Merci Arsène Modabi, Ariane Ochesco, merci à toi Ariane Ochesco. Merci Dominique qui est le na bosa continue message pas ya papa social Yann Nippon Dimbelolo na bosa continue message pas ya tokufeli ya Nippon tokufeli Trésor Maluma semeki na ngai na bosanti continue bino ba message boye ba ke tokufeli ba cotisation na bino esa biso bien makasi. Dominique qui est le mwana musakata mais nos condoléances Dominique qui est le mwana musakata maman Melinzemba mutema tous pepele ambetolo maman Vete Mbia na bosanyote vraiment ba maman nyoso ba pena ba conseil bino nyonso merci na bino pour le soutien pour la conseil na bino merci et pas Coco Dema merci vraiment Coco Dema maman Liliane Chamuna maman ya bana ebele kufeli ko ya dadi dikambala ebelima vendredi oyo animation et constat mabongo samedi na nécropole ce qui te changer te place inde ya kolela dadi jusque là to confirmer te ba proposer ki imka nyonso ezaka provisoire na vendredi samedi ezapeka provisoire na place inka ezaka provisoire jusque là oyo eza provisoire te ezakaka nécropole bafana dadi ba Mister Siatou il faut baya vraiment boyaka déjà to lela dadi to c'est ça Sami Mokili camarade nayo Apo Firenze Gianni Fay boya go ça bien to ba ansi ba yipe na matanga pululu. C'est ça. Bon, il bango ceux qui bayete
bakosa pe tour bato mosusu baye ça peut bien wana mutu na bino yo keka na pondu bango bayaki matanga to pondu vraiment sikoyo yoka lokola babukaki bio bio ake boya tolela bio. Merci maman Kalunga, merci vraiment. Merci à vous. C'était un moment, il y a douleur. C'est-à-dire que même nous, toutes les saisons, comme on a dit, on a écouté, et puis nous allons nous retrouver, on a appelé ça le moment définitif. Aujourd'hui, on est en train de fleurer, et puis on réfléchit, et puis on se retrouve pour que tout soit mis. Comme nous demandons toujours nos artistes qu'après l'enterrement, parce que pour nos artistes, ils sont congolais. Matanga, c'est vrai qu'ils ont Matanga, mais tout le monde ne considère pas le Matanga comme Matanga. Raison, d'ailleurs, preuve que quelques minutes après l'enterrement, les gens sont en train de danser, de boire, et tout ça. Au fond, nous ne sommes pas directement avec ceux qui sont éprouvés. Au moins si à Koufé Moubani, au maman Koufé Moana, au tata Koufé Moana, qui sont éprouvés. Dans ce pays, quand nous rentrons, on réfléchit et puis on trouve notre compromis. Mais notre souci est que Makambo Sala, normal, c'était bien. Et sans trop chercher, il y a compliqué, mais c'est de monter la réponse des insultés. On a délai, je venais de dire tout à l'heure. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Et comme la famille, on s'était déjà mis d'accord, tout ça, bateau à presse, même bateau, grand, tout ça. Et puis la population est très curieuse. Parfois, comme il dit, mon groupe dans un retard, parce qu'il y a déjà que le programme est à bout. Donc, ne nous soucions pas du temps. Oh, il y a le temps, il y a le temps. Par rapport à l'inquiétude que vous soulevez, lobby, sur la famille, une commission a été mise en place. Commission côté artiste, coordonnée par le président Massoumou, Tozana Moutouakala, Tozana Christian Petit, Papa Koba, Azali, comme élément de réserve, côté comédien. Et côté à famille, nous avons tante Yadadi, nous avons coordonnatrice, suivie à Vincent, pour venir nous Koyebi, Azali, jeune frère Adadi, comme coordonnateur adjoint de la famille. On a 2 autres membres de la famille. C'est cette équipe qui, ce soir déjà, la grande orientation, la démarche lobby. Par rapport, il y a place. Par rapport, il y a démarche Nyonso et mardi. Tant que vous avez comédien, on peut s'amuser au rapport. Parce que même une cas, c'est à titre provisoire. Parce que Tozuna nous malobaté n'est pas responsable. Est-ce que vous allez être disponible vendredi, samedi? C'est une proposition. Les Anda Kwabato. Comité Wana ou commission des lobbies. Et donc, comme on a pas le Badabiso, voilà, disponible de quoi. Je crois toutes les préoccupations, même dans des commentaires dans le groupe WhatsApp ANTPC, j'ai dû peu pour moi les Lubakuna, souci n'a pas été dans le stade des martyrs. Souci n'a pas été au cas où stade les a possibilité foire internationale. Mais, Nafiki, Bobi qui va être sur le corps depuis un certain temps, nous avons une réponse, nous avons déjà un maman Mindono. Dans le stade, réponse de Zouaki, non, je crois, meeting, il y a eu des PC à lobby, et ça, le dernier événement, où il y a des travaux à faire, conformément à la recommandation à FIFA. Palais du peuple, il y a des démarches à faire. Il y a des démarches à faire, mais ce n'est pas facile. Pas facile. Mais, nous sommes la commission Roussal. Ils ont entre autres
sur base du projet provisoire. Voilà. Réalité, nous avons dans le terrain, solution nous avons proposé pour les marques. Mais par rapport à la date, je crois que le président a été clair. Nous repoussons la semaine prochaine pour Nani. Pour Nani. Il y a des enfants, il y a des Dani qui sont déclassés parce que papa n'a pas de condamnité. Il y a des familles proches, il y a des Dani qui sont salariés parce que n'a pas de condamité. Je crois, je prends l'exemple de Vincent, qui est toujours dans la table. Il a une famille à nourrir. Il doit profiter. Il faut tout Kunda parce que la vie continue, n'est-ce pas? Donc, on a besoin de rallonger de l'aide. Alors, fin de semaine passée, pour ça, pratiquement 2 semaines. Kilongo TV, bon s'abonner, ebele. Kichaka leri nyosho, kichaka ti.
mopepa sika tolima mopepa kalate mikolo solingi osabone obetika point Kilongo TV Kilongo TV bobeto be bokoto be na YouTube bobeto be Kilongo TV mpo Kilongo TV bokomona maijane wana bakataka te ngonga nyonso bokomona maijane na Kilongo TV wana nouveau ne kasi aza grand nani Kilongo TV oh Kilongo TV oh Kilongo TV zene moko ebotami eza moke kasi avimba na kati Kilongo TV bokomona makambo ya minene mpo yasa ka ba vie ko le kabatinyoso Kilongo TV bijou bye.